Mbote na bandeko nyonso bozolanda biso na chaîne na biso lelo ya Voice TV officiel. Mbote na bino bisika nyonso bozali, j'espère que tout le monde aza bien, biso toza bien na ngolu na nzambe azobatela. Merci na bino nyonso na ndenge bozwaka temps na bino ya kotala belema na biso, tikete nzambe na lola apambola bino, nzambe na lola amona bino. Na souhaiter la bienvenue na ba nouveaux abonnés. Merci na ba visiteurs et merci na bino nyonso. Ndeko soki ozana nu abonné na kati ya chaîne na biso te, zwa quelques secondes ya ko s'abonner na la chaîne na biso, zwa quelques secondes ya ko aimer vidéo, pourquoi pas ko partager vidéo et ko zala malamu mingi. Alors eza nango vraiment gratuit ko s'abonner na la chaîne bandeko, eza nango ya ofele ezo senga yo mbongo te, ko aimer vidéo pe eza nango ofele ezo senga yo vidéo te. Donc bobo sanaka ko aimer vidéo te, ba j'aime na binonde ezo sala ke vidéo na biso ezala bien. Alors kobo sanko emete, kobo sanako s'abonner te. De l'autre bino vidéo comment okoko sala pomme de terre na yo pardon mandeko, comment okoko sala frites na yo yomoko na ndako. Toza na pomme de terre na biso ya rouge, donc soko za pomme de terre mususu pe eza problème te, menga na préféra ki ya rouge. To bandi nanu na kolongola o ezali pomme de terre na biso ba pousse. Voilà, toto longo la pomme de terre na biso ba poso, to bandi nanu na kocha yango, donc to longo li poso, to dindisa yango directement na kati ya bol na biso o eza na mai. Pona ni to sali bongo, c'est parce que to yebi ke pomme de terre soko longo yango ba poso, o tiki yango ka bongo à côté et changer la couleur. Donc et ça la vraiment couleur mo ya bien te. Pona na éviter que pomme de terre nanga et changer couleur, na zo dindisa yango directement na bol na ngai ya mai ya malili. Et voilà la famille, wana to sisi kolongo la pomme de terre na biso ba pousso, to lingi to kata yango. Alors ngai na préféré kolongo la ba suka ya pomme de terre parce que na lingi vraiment frites na nga ebima na forme ya frites ba suka wana na mona yango et ça la un peu façon donc ya na longo yango. Donc bolanda kaka image ndenge nazo sala na kati on na ba morceau ya minene ndenge bozo mona wana. Donc vidéo yango moko déjà ezo loba nyonso même avant nga kutuna loba. Donc tozo kata yango na ba morceau de bomoni bongo. Donc bomoni vidéo déjà ezo loba. Donc na pomme de terre nyonso avant na kata yango na bozo mona nazo longola basuka wana. Donc to landa tozo laksa ndenge nini okoko sala chips na yo moko na ndako. Ndeni oko sala frites na yo moko na ndaku, olie nyonso ka ya okesomba okoza na pomme de terre na oboye na ndaku, olie obima libanda okesomba ka chips okoko sala yango yo moko na ndaku. Donc c'est ça. Après avoir kokata yango na ba morceau ya minene, to kokata yango sikoyo na ba forme oyo frites na biso ezalaka. Donc to landa ensemble na bino donde na lobaki déjà vidéo ya moko ezoloba. Ezolakisa nyonso.
Voilà la famille, asko tosisi kokata frites na biso. Donc tosisi kokata frites na biso bomoni yango ebimi vraiment forme ya frites. Donc aux obligé kate okenda kosomba hernios ou déjà basala okoko sala yo moko na ndako bomoni yango vraiment forme ya frites. Soko olingi pe olinga ba frites oyo ezala vraiment mike okati yango lisusu mike. Donc ça dépend ya mesure oyo lingeli oyo nga pona nga boye c'est bon. Donc eza vraiment ndenga na linga ya minene makasi te na linga kango boye. Et voilà awa tondenge tosisi kokata yango boye tozo sokola yango toujours salela mai ya malili bandeko ko salela mai ya moto te mai ya malili. Donc tozo tia yango na bol na biso awa pona tokende ko sokola yango oyo eza mai ya malili. Donc c'est ça. Donc la famille, après avoir na sokoli yango na sokoli frites nanga nazozwa sikoyo mai ya malili nazotia. Donc na sokoli frites nanga na tia yango na bol et nazwi sikoyo mai ya malili nazotia. Na tondisi fol otondisa mai na yo chips nyonso donc frites nyonso ekita na se mai ezala likolo ndenge bozomona wana ndenge nazosala. Et ngana kotia na nga mungwa oyo eza option aux obligé ya kotia te mais ngana tie mungwa parce que na lingi na goût ya mungwa ekota na kati ya chips na nga. Donc so olia no mungwa te ou bien au préféré te otia ngo te donc eza obligé te eza option. Ngana tie mungwa na nga boye po mungwa na nga ekota déjà na kati ya chips na nga et tokotika yango boye normalement faut kotika yango pendant 30 minutes mais ngai na bimaki libanda efandi nango pendant 1 heure de temps mais eza pe problème te. Donc de mots efandi pe na mai de mots pe oko active résultat pe ya bien. Donc nga efandaki wana pendant 1 heure de temps mais 30 minutes c'est bon. Donc wana tozongi tolongoli chips na biso na frites na biso na mai et tozwi tisho na biso ndenge bomoni wana tisho na biso. Soko za na tisho te okoko sa la serviette oyo ya cuisine mais ya propre ba serviette oyo tosala nango na cuisine oyo topangusela yango basani ya propre okoki kosalela otie boye ndenge bomoni wana otandi yango na se et oyo kozwa chips na yo frites na yo otie likolo et ozwi serviette mususu. Donc bomona ndenge eza wana. Donc vraiment eza video moko kitoko obandi kotia boye pona mai donc tishu no oyo emela mai wana po il faut ekoma sec dans le sens que mai nyonso oyo chips na biso bien pomme de terre na biso emelaki ebima. Donc tozo benda mai wana nga na saleli tisho na soki yo osala serviette ya cuisine donc ozo benda mai wana ekoma sec mai elongwa nyonso. Eza musala makasi te peut-être même sous au mona boinde ti vidéo bolobi vraiment oyo eza musala makasi non mais eza musala makasi te eza vraiment facile ya kosala ngo eza simple eza pe musala ebele te. Donc c'est ça. Et na oyela bino vidéo mususu comment ko conserver yango po bande ko mususu bako tuna ngana ko est-ce que nazo obligé à chaque fois na lina sala ngo na sala kaka boye na olakisa bino comment ya ko sala ya ko conserver yango. Et voilà chips na biso yango yo bolim bande ko komi sec mafuta na biso to check yango déjà na moto ezwaki vraiment moto makasi et to bandi ko kalinga chips na biso. Donc c'est ça, vous allez toujours brancher na kati ya chaîne na biso bo chaka cloche de notification pour na bo rataka belema na biso te. Donc soko s'abonner au cliquer na cloche de notification pour ozanga kabelema te. Oko s'abonner na kati ya chaîne mais soko cliquer cloche de notification te okoza na difficulté ya ko recevoir belema tango ezokota. Donc soko s'abonner au talika à place au s'abonner na likolo wana ekotuna yo olingi olingi donc au fini ngonga wana oyo ekobando permettre yo ngonga ya likolo donc oponi oyo ya likolo wana nde bando permettre yo ozwaka vraiment belément nyonso ya chaîne na biso tango ezokota po amsusu kama na s'abonner ki mais comment nazozwa lisusu ba notification ya mutu wana te comment nazo trouver lisusu chaîne te parce que au cliquer qui cloche de notification te cloche de notification est vraiment très important. Voilà la famille toujours continuer ko kalinga
chips na biso tozo continuer toujours kokalinga chips na biso. Voilà, bomoni yango, c'est ça. Donc chips na biso ebeli, sikoyo tokomi kolongola yango. Tokomi olongola yango. Nga nasalaka so nazolongola chips na nga na tiaka sani na se, nazwi tisho na tie likolo na tiaka boye mpona emela mafuta wana. Omoni okozwa kaka te boye directement otie na sani, no mafuta wana ekokita na sani na tiaka bongo na likolo ya tisho mpona emela mafuta wana. Donc voilà la famille, résultat ya chips na biso yango yo. Donc eza vraiment kitoko, ozolia chips ozoyoka ngo na, donc eza fresh vraiment, ozoyoka chips goût kitoko. Soko ozosala boye komona yo moko kosepela nango ekozala vraiment kitoko ke oyo tosombaka na ba shop. Mais so oza na on attente okoki pe kosomba na oyo tosomba toujours na ba shop. Mais kosala boye yo moko na ndako vraiment eza bien. Donc eza vraiment facile, simple. Nde na lobi na bino ke na koyela bino vidéo comment pe ko conserver yango. Parce que bande comme ça mona et bon à chaque fois que so na lina kalinga chips on na lina sala bana fona kenda ka na betape wana na oyela bino ndenge nini. Après avoir que ça la bon comment ko ça pour nous conserver chips na yo pone sala ka musala te ke air nyoso les cas en étape wana donc bande ko lelo to suki awa vraiment bobo santé ko aimer vidéo, bobo santé ko partager, bobo santé ko commenter et ko sala malamu. Tokutani na ba vidéo oyo ezali koya. Nzambe lalola apambola bino. Bye.